Merci beaucoup Fiso Maema. Ngaïza Mayamba, yo Mayemba. Na uti kutambola na nzela bandundu. J'ai vu des scandales. Scandales na ebisio uzana iditi. Na kila mboka mukoso uzana mungata. Déviation ya mungata. Mboka mwa benga ka mfumu tento. Mfumu tento wana. Chef kombo na ye, waza wana kombo na ye, chef tala kombo koya. J'ai dit c'est n'importe quoi. Donc il y a ça qu'on a la roi. Donc on a yendi nzambe na mboka wana itsana komini ya maluku. Isana nzela bandundu mais una isa komini ya maluku. J'ai dit mboka wana kamni ko la te. Ki kamni uti butu egare wana elali. Mboka bana na bana. Il faut bayibe loko soki likam komona mboka mobimbi bandi kubamba kamyezo leka mabanga parce que ça principal ya nzela ya Congo makambu nzambe. Donc lui-même le chef un grand désordonné désordonné na tia muyibi désordre scandale na deuxième kaka na mungata wana na mungata bandoka mungata chef ba kuluna nda salaka apesa ba tala ba barrière za persona ni balé à 10 mètres ba barrière